batata bamama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na lingala motivation nazali Patrick Chimanga tata mayanga lelo tokolobela détermination mpona kokokisa bavision to bandoto na yo ya vie. 4e partie question to motuna komituna ezali na kobandela wapi luka eloko songolo ntopakala na bomoi na yo moko ezala sikoyo nto mikolo oyo eleki oyo esalaki yo oyoka mabe ebanda kosala enquête nini ezalaki malamu te na bisika nini ezali nini oyo ezalaki malamu na ngonga yango zala déterminé nini na bapoint mibale oyo yo olingi kobalanse tango mosusu nto bambala mingi ezali balance entre baattente na yo liboso ya moto nto liboso ya situation nto liboso ya biloko mpe na barealité oyo yo okutana nango na vie. Soki biloko mibale oyo ezali harmonize te soki okoki kozwa nzela ya kosala baparti mibale oyo kofusione yango ane te nto kosala yango eloko moko te okozala toujours le plus probable dans la lutte oyo ndenge esengeli ezala oyo nde nalingi oyo nde nalingi te pa ya liboso ezali kaka ya kodécouvrir nto koluka na kati na yo moko mpe komona nini oyo ezali na balance te e nini esengeli yo obalanse na ordre ya kokuta yango kati na yo mpe kozala capable ya kokende na makanisi na yo komituna yo moko komi enquête yo moko ba intention na yo il faut ezala kaka na yo moko. C'est pourquoi nto pona nini meka kozala makasi na makanisi komitika te badistraire yo epai ya bato misusu nto makanisi ya libanda makanisi ya bato misusu zonga nsima tala nsima zonga moto zonga nsima kaka kozonga nsima une fois intention ezali wana eyo oyebiki ezali wana sikoyo intention oyo ezali capable ya kokota mozindo eyo okoki kobanda koobserve biloko a propos na yo moko a propos na vie na yo moko tosuki awa mpo na 4e partie bolanda 5e partie to partie ya suka tozosalela ngonga nazali Patrick Chimanga tata mayangani pe goodbye.